yo tembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste. Donc voilà, ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobela nde vie. Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoli nazala moninga na yo te, nazala moninga no te, Papi Gen tolobela vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yo te, nazalaka moninga na yo te, 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Napesi yo mbote yo ko disposer temps ya kolanda biso encore na tolo de la vie officielle. Vraiment un grand merci Nabino. Merci. Washington merci. Wana honorable 4 fois prêtre. Non mon amour pile aussi Agostino Massosa papa social. Eric Shimano PDG authentique. JC. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Mbongo contre Mbongo. Mon solo. Voilà, merci. Na Zinago de Makoulousu. Tala bandeko. Betara na YouTube. Zinago. Betara Zinago. Au moins, un concert privé au Zinago de Makoulousu. Ça, là qui. Na Genève, voilà. Tout ça qui n'a pas président Dos Santos. Il m'a dit Angel Diasuka. Merci également à Jérimbo Mana Canada. Il paye Diego Kao. Voilà. Nous avons encore Léona Jean-Claude Loussata Mbemba. Les Aïrois. Petit Nanga Igor Balox. Kalemba. Ah, comment ayo? On a tiré là, petit Nanga Igor Balox. Kalemba. Juste Loussata Mbote. Mbote Papi Gen. Boni. Mbote, oui, ça va. 42, notre Rozo Matanga, notre fait la grand frère Nangaï. Ouais, mais sincère condoléances. Oui, mais il a empêché pour tout ça, Moussala. Ouais. Par contre, si vous communez à saucer, on a saucé. Au Salibo et Florial, au Koutinani. Congo Zarawana Tema Zela. Voilà. Si on a Versailles, on a nani. Lopatanga, Dominique. Et na Charaton, le pont Izanani. René. Ah, René. Tokos. Ouais. Chibiro. Et Bosco lui dit ça. Lui dit ça, n'est pas Lukaïen. Si on a vu, lui dit ça. Maître Pira na chaussée. Voilà. Soit Bétio du Kofi. Maître Pira. Merci. Papi Gen toye na popuri. Son ami popuri zalini. Donc ça m'a rappelé à mon cœur makambo. Puis tu comptes la makambo solo quoi. Si. Relation à mon sujet. Yango toye to me akoloba. Voilà. Je crois que Bandeko Bolanda biso na bandaku. Biso tozawana pona peuple. Biso tozawana pona bandimi ya solo. Biso to quelque part tu vas être un vrai pasteur parce que makambo biso to te makambo zo sala. L'équipe à pasteur. Vrai pasteur des abissos.
Juste Lusata, fongola biso kasi. Les noces que tu as sur nini. Avant de comparer na moi mon sujet comme dans le bic ezali pour pourri. Tokoloba sur l'émission oh na oti koleki sa oti koloba oyo. On a lobaki bas moi si a botate. Pardon. Moi si a bota ko iko bala. Est-ce que parmi na tole ngai bon so boti moi na moko so na pesa ki exemple na ngai on a lobaki. Je l'ai bien souligné. C'est moi nabi ke ngai Lusata Mbemba Jean-Claude. Papa na Maeva. Na Chani Lusata. Koko 4 fois. Et c'est pour les gens qui ont bagué dans son sang liboko, tout na soit livré de famille à mairie. Na na la sabino. Papa Ken, na habité on va congolais tout ça na problème. Na yé comme na ngo qui tout ça pas problème. Ce n'est même pas moi, c'est ma fille. Moi na ngam tanga kiango. À moi, il va commenter avec papa. Mais tu peux comprendre, selon toi, c'est toi qui ne veux pas prendre une femme qui est déjà, moi, je suis à Bota. Yom to boyaki. Et ça, tu vas toujours boyer. Nous sommes bon, menéa. Moi, c'est mené autorité. À Boti Bananini, à Kirobala les sous. Bande de bon, mais la raisonner. Émission, émission, va zobate. Ce qu'on a même des six au foot, bon, on va cop. Ce qu'on a licencié à l'okuta, on peut s'en zoto. C'est pas chez moi ici. Moi, je suis zaïrois. Bah, expliquez-moi bien que Ngaï na boyi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que y a tout le monde qui question. Kouloutou. Kasi ceux qui m'ont sur la beauté, quand ils net yo, net nga na divorce. Il y a pas comme ya bomba. Nasa heureux. D'ailleurs, ceux qui m'ont bali wana azui maman bana nangai. Et Tali Bango et Ménéa. Je n'ai rien à voir avec Ménéa avec sa femme. Raisonnez un peu. Musala biyo na bote kibana 4 5 nasana nga bien oza zoba wata bongo zoba bon yo nandengo koli bongo bakolinga yo pour que fana zunga le kambo to zunga le kambo to tshabo to nzela to ko tika bongo te yo to solo bana ke ese yo bakolinga yo so okutara nga bongo nanga okokate nasa bien likoloti na bien na tout yo to so komano bote bana 7 jo azui wana na bana 4 ngo komi wana etali yo na jo wana c'est son problème na ba ke zeli pona ngana ko so moi so ya balate na boyi oya bota te na boyi esa la mwana moko esa la boyi na boyi na passé na bato ba leka na baki yango moi so ya bota to sa no masoro mususu moi so ya bota to sa no masoro mususu moi so yo ona ko zona tena vina no baki on peut que ça dit trop tard parce que je suis déjà engagé je vais ici c'est pour le quoi moi si pour le local Kambo non na pese exemple na bato ba so souffrir to sa na audio awa et ça c'est audio mon passé mais comment faire dire comme n'importe quoi et pourtant j'ai bien dit c'est moi ngam na boyi et ça que papi bali wana soko moto si moi c'est mené ya o tient le comme na biso il faut ça mutu il faut réfléchir ndeo nga moi si réfléchir ça la mayele ngana ko linga yo peut-être ko ngana na nzela te et c'est impossible parce que ngani faut li kolo so on va venir sur la émission tout ça mais on a pas tout mutu zo sala attention tout ça na ndenge moko te biso zo ba congolais mais to qualité totika biloko wana na bike ngai na boyi mwasi oyo abota na repetango soki yo komi koko na oksoko mukolo ya nini ngai ndi na vandi awa na bana 19 balanda ngai oyi musana salaka parce que ma fille a commis na 37 ans na ko linga tena kene gauche non na bien casé moto no pesi na ngolo yo mo so bana peut-être na misolo ba yo ko finga kisu bona boy tam so on repè salité. Mais tout ce qui va commenter à Bouzoba, avant d'insulter quelqu'un, avant de parler Mikambo Moutou, il faut qu'on y ait pas Moutou avant qu'on le bat. On a appelé cette mission dans ça qui est clair. On a position nanga. Et ça, tu vas comparer à Emenea. Et Zongisa. On a boté à combien? On a Salaboy. Moi, je ne suis pas boté à tout là. On a mission pour la Zui, Netingaï. On a ça, tu as Moutou. On a boté à Nebana, à Skenda. C'est son problème. À Salavinaï. Et c'est vrai, on a venu à l'intérieur, à Via Batou. Tout me cause un moutou tout raisonné quoi il y a pas bien classe c'est important classe mais on compte classe quoi un niveau est important en tout cas on sagesse on bon non moutou compte na classe ko raisonner laissez monsieur là qu'est-ce qu'il dit Zaïrois Zoya on a pas le bani il parle de lui je parle de moi n'importe le salaire té n'était pas na boy ata ba telinga mingi té so ba telinga 10 Igor Balox Andimi c'est bon Igor Kalemba André Kuna Andimi Bosco Ayoki Azui Mateya Abombi et pas dans le besoin de 50 000 personnes je m'en contrefous
Tu vois? Dans ce accident dans la voiture, en tout cas, Zamba songa buena. Hein? Mais toi, tu as raisonné tous à la bateau. Il y a un ABC, si on a bêta qui est émission, on a une émission pour na boyi. Na par exemple na boyi. Botan nga te ke meneya, botan nga te ke boyer, on nga ça heureux, na ça heureuse. C'est ton problème, c'est ta vie. Tu me verras jamais dans zela na yo. To kuta nga non jamais. Et puis nga lusa tazana ba qualité on nga basi. Moi je vois ça là bien. Déjà c'est trop tard parce que avocat Azali, je suis bien, je vis bien. Non. Sauf pour l'émission Papi Gen, tout le la vie, vous savez l'attention. Tout ça, le roulage, au batang, vous savez, qui va t'abandonner. N'a pas bien bloqué par monter. Il y a un qui cette fois-ci dans le bassin, tu es tout éclaircir moi le coyo. Sur nos autres émissions, il faut bon l'andaka, bon analyser, ma cabon en a lobby. Bon analyser bien. Au coffin en aucun, au fin en andé, nous allons les colotina, au fin en wapi. Non, mais papa, tu n'es quand même basé en ce que va salinini. Est-ce que Bachang va mériter que ça libala te va mériter que va na mibali msute va mériter ngana loba ki bien ko refaire vite voilà moi c'est ngoko ko refaire vie na ye mabe o utela ngoko côté kuna nandenga ye côté mobali mususu mobali on est allié na par exemple bere baso beta bango babuka bango minu ba kusala boy ba kusala boy ngelo mbila ba kusala boy natala ki de côté natala ki de côté moko mobali on soka lingi ko sobo na moi ana bana 4 bon parce que exemple moi c'est meneya. Et Tali, moi, c'est maintenant, je la connais pas, c'est pas mon problème, c'est pas ma vie. Elle s'appelle pas Chani. Elle s'appelle pas Maëva ou autre. Et ça t'est bino boy comme bloc zangati na siba. Boza na niveau na ngate, je l'ai dit. Attends na yebioté. Niveau de son na ngeza na 7 na li papa. Monta a raison na kakota la ah boy na boy. Mais je suis désolé. Quand je viens ici, c'est pas pour que ça bino ke ngana zali. Non. Parce que je n'ai pas le temps. Je suis déjà casé, non, mais c'est trop tard. Bon, on a bien. Pour tous les Kayango. Donc, yo, on continue encore le baquet. Moi, je suis à Botapa, on a chance. Je viens de le dire, Papi Gen, c'est trop tard. J'ai une femme. Non, il y a bon, livrer à famille, on peut ça la mairie. Tourner la bon. Bague des gens, on peut nous là. Non, bague to livrer de famille, on a un écran boy. Ngai, je n'ai pas ce temps-là. Na beti, soki que c'est ko bandela. Na ko sala motepi na sala ngote. Moko lobi o, bon moi sur abotana o alongola bazemi. Na bono lo mabe parce que na bandela basi. Kolongola bazemi na ninyo yo, ezande mote. Muta aboti motobisi na mokili. Mobali na yo na mbado mela diamba. Diamba, yo si mobala bien. Mobala nso ye poto. Mobala ngai ko, ouais mwana ngai, ouais. Na zemi akimi. Est-ce que oyebi combien de personnes bazo souffrir na ba dossier oyo yo va na ndaku na yo kuna so moi so ngazala so na Belgique so wapi o va na okuna o yima kamute combien de personnes bazo souffrir o bazo bukola bana bato yo kanisi ndenga na sana to yeto vena Papi Gen kaka boye to na ndaku na studio awa poto ko beta masolo ka poto sebesa nani to ye poto sunga to so ba Moïse ya bato mususu tout le monde terre pour nous bango bato belé ba biki pour makambo de sana Papi Gen na et belé ba so bato so tina ba mandat Papi Gen pesa mandat 150 200 euros yé on peut ça Congo pesa ça euro boy na boy pourquoi parce que mutona s'est retrouvé na makambo wana Igor Balox ayoka gité a coûté de loko moko boy abi vie so na yoka ki pourquoi parce que j'ai parlé Igor ayoka gité siko Igor a comprendre abi kulu tu ya solo est-ce que passer mta famula yé on va passer aux obéis sur Bangola, on va passer aux autres Mongols sur Mambato. Hein? Les gens vont parler, et ça pas pourri. Papa n'a suivi pour l'instant. Voilà, donc confirmé, Gisèle de Sata a encore martelé sur point Wana Lobby que, en tout cas, moi je suis à Bala, moi je suis à Bota, en tout cas, Bossanaï. Pour Bossanaï, voilà. D'autres les Guinabissou, et puis lui parle de lui, ils ont dit que Azotinda Batouté, Abi. Muna mutayebi oyo azana mwasi ya bota na bana na ndaku ayebi makambo ya monaka soki ya monaka bien c'est bon ça mais pona ye expérience ye moko moi c'est-à-dire na comprendre pourquoi retenir notre rigueur parce que nous avons un sentiment de tout ça lingata msusu alingane tam suka basi mindele aboya ne basi batu mwindo si vous ben pas linga basi c'est-à-dire azamba ba congolaise donc voilà Juste à ça. Ouais. Parce que voilà, on a besoin de les autres opérations pour la monnaie qui est moins likolo makasi. Mon thème qui est à Congo, toujours Congo. Quand on a Florial wana.
René na Charaton les Ponts, bola nanga bien pour na moteme kita. Papa toye lisusu pour na makambo ezo sala maison répété. Bien na beto na pot pourri. Ça dit que tu embrasser quelques sujets. Mon kilo nge ko fait comme peine. Ba pasteur bazo tangola. Bino ba pasteur bazo tangisa sa boye na Angola. Bo sali sali l'église de na. O vem na Angola pour ka ba ticket pour ya. Et les marchand ba bomango hein. Vous savez comment marchand en goto. Marchand ba bomango pour ingesa matro. Bino ba passer bozo na Angola. Boza ko sala ba bêtise et beléa. Ya ki ça ko to na biso ba pétage tout ça. Oui, les kakatoyebi. Babima on a pas ça. Babima on pas ça, le on va vérité tout ça. On n'est pas là pour toi accuser mutu. Nous tous, tout ça va ma sumu. Nous tous toi va ma bé. Tout ça na ma sumu. Na ça les sumuté. Azata. Na ça parfait dans mon kilo. Personne. Mais va passer Angola, bo ça ma comme la conscience. Na votre âme et conscience. Yo passer aux akuna. Moi c'est abato. Et ça là qui daddy. Si mon oncle qui daddy, au moins bien moi c'est bateau bébé. Yo lobi osa musala nzambe. Osa ça bateau verset Jean 3 verset 17. Bino boye bi wo lukango. Ola ça bateau Romains 4 verset 12. Hein? Na bino ko te abinote. Mais loko ezali to ko panza ngo ko sanatao. Parce que so ko sabato bino ba pasteur surtout Angola. Ya kindro story na biso. O za na Angola ne saka o utila ki sasa wana nzaleleki aleki na Angola ko sa l'église. O vandi pete bana basa bato kati. Loko kata céleri. Nzamba ko kuta na bino mko mususu. Na yo pe basi musu ba ali wona ske o ba so wote ba Angola wana papa. Mobali ya batu. Yo bana tine ba photo porno. Mobali ya bato tine ba photo ya bolumbu nzamba bota yo. Yo to tanga kombo awo. Walinga lukanga to na tribunal na avocat ya bien penza. Comme on a Mireille Lokwa. Comme on a Mireille Lokwa. Papa kem tatangi kombo so bo funda wo ke papa begin namna bani de wona da bien penza tangi. Pourquoi ba photo ezali awa ezali awa inbox soda besoin na soda besoin na moto tinde la yo obengi papi gen to tinde lo mo si wana parce que c'est trop soki moto asa bala na ye ndaza na ndako botika soko ça va à côté respecter quand même mariage ya muti yo mo sa on couple na donc ego ya voilà il faut tout un message non tout ça audio témoignage on lobaki voilà c'est là tout ça audio yo mto tina mutakala papi gani il mose de so ba pibiro mutakala na yo isaki soniere ba mutakala ka siko mama na ngaye ba muso ko mena mutakala na mongo koma ngoto komi commerce erbo moni mutakala na ye era ngo succès ye ni ba luka na nouvelle mona te moi c'est zo senga ba publier donc mon mena zo senga publier pour azwa audimat ayebana loko azayi onenga yebani zero ebena monde entier parce que zero bazali na aussi bandeko tira bono no audio bana loba to tsana no audio boyo ka bino moko Mireille Lokwa ndenga zo tindela mwasi ya batu ya libala message na audio aza Angola amtangola aza na Luanda na Mireille Lokwa boyo kai yonda ofinga oyoki yo nyama imbécile zoba mwana malisina nga na kuinvestike no yeba yo moni yo na kumolanda pa kuno sko na yebi yo na ba photo no ayo mona mana boya roger o monte pesa vertige na boya pona kutana mbala vina ngambala ngabo mwana bipeke iluka yo ni ama poto muteke mo bisali te bandoki yo wana pe musaka tati kisi ezosimba te moto na moto oyoki omeki mokoka te wana mobali na nga bomwana alalaka ona esprit na nga oyoki alalaka ona esprit na nga nyama sutukela wana yebi mosusu esimba taki yo vandaka wana obano okomaka mama bana obokolaka bana wana mobali na nga Blaise mobali na ngai nyama zuba okuti bamema ye na poto utani Cameroun amema ye na poto
bongo yo kandi boke kuta na kuna akoma bien privé na yo oningo koy mise bien privé na yo okosini ya mazoba talanga bien yo moninga na sutukela na kola place a bien na ba fond na ba mbongo na ngai do pote pa na ngai lokote monga na mwasa nzala te nyama sutukela ba bien blesse yango ko kindite masu na bina poto lelo bina uto uzana rent yo mona ngati na uto uzana rent ambiance wani ya mazuba ugoyeba yo ukosambwa nyama mpoli moko boye baya ye tokata nyama pesa solisa bana debonom te poyo nani zoba yo mon bana debonom ba kuna ba ebinga yo nanga guerre. Histoire otoloba eza ba histoire ya bamakambo ezosalama bandeko bazokende Luanda na ebite surtout ba pasteur baki basimisi bakisi na bango baye bazo déstabiliser ba couple bato awa eza na basi mususu neti ndeko mwasi en tout cas eza premier avertissement tika libala bato calme s'il vous plaît kokota na makambo ozokota o boyete parce que biso komeli biso mutatindeli biso biloko oyo eza même pas mwasi oyo ozofinga mais mutu moko ayoki biloko oyo asepeli nango te atindeli biso mire eloko tambola bien s'il vous plaît. Alors pasteur be na Luanda pasteur abandaki to sia bien eloko mo boyoka nanu lisusu parce que eza pièce contre pièce hein. Ndeko mobali moko na poto awa abengisa mwasi na ye mwasi alefo mwasi aye poto ta mwasi akomi awa avandisa mwasi asi mwasi alobi na lingi kutu te bakaba baki pasteur baki frère na lingi te na makambo na lingi na ngango te mais mwasi a continuer obi ke mwasi amotindela pasteur wana na Afrique du Sud pasteur mo aotindela bambongo ba 800 balles ba 700 balles mobala lingi te mais mwasi azotinde yango question na ngeza basi obolandaka ba pasteur bomonaka ni c'est-à-dire mobali na kopekisa yebise ke non na lingi so donc mwasi yebise ke non na pasteur wana so sali otuni mwasi na pasteur wana na ngai habite te nga so pasteur na malamu kutu c'est-à-dire considérer pasteur wana mbamo neti aza nzambe zela to tshela bino lisusu moi voilà makambo ezali awa voilà boka bino moko ndeko mobali ndenge aza kolela alobi non en tout cas papi gen bosala eloko oyo bosunga ngai soki otali omona même na mbongo atindelaki pasteur yango bon tokontina biso na baacte aboye opexi mwasi aboyi mwasi alobi te malamu koyo pasteur nanga yango wana à chaque fois nalobaka ke pasteur basambelaka zongisa katsa eza nango bien te bapasteur baza koboma soki ja mwasi pasteur aza kotia idéologie na ye naye te soki ezalaka kisi nga na kontima te papigene eza likambo solo pour mwasi na mobali bovai na ndako olingi mobali na yo so mobali azopekisa oyo église c'est kamoni ke ya un ça ne va pas mobali tamoso aza na eloko wana te aza na nzala aza na comment on appelle ça aza na besoin na yo olambela ye tosala boye ozongisa okatisa boye okomaka nake prière donc pasteur akomi lokola nzambe na yo pasteur nde moto akomi na puissance na pouvoir na ndako na yo soki mwasi akomi na niveau opekisi mwasi aboko yoka ayoki ba pasteur nende babiso baoyo makambo so eleka nasi botala bamission na nga na 2017 pasteur moto aya koboma libala na ngai wana oh j'ai encore des avis privés non il faut qu'on en parle bo babika pasteur aye na idéologie na ye obeleke na lingi te ye akangami na pasteur ye na pasteur batamboli bakosala l'église bakosala boye eza pasi soki par exemple Zaïrois est ici pour vous parler c'est que pasteur le Zaïrois a passaki moi muke a frolaki moi muke côté wana et reste dans Zaïrois za bo pikira okunza na toto yo bango vie de loin soki te mutu so ko péter ba plomb machine ekatani poum makile tondi okei pourquoi ba passer bon sala boy
pourquoi moi si à Batou a commis fanatique d'ailleurs, on peut comprendre, hein, si on voit les filles maintenant, en Afrique et tout ça, tu as vu qu'il fallait ça dans la moto, fallait Mikolo yé. Fallait, le gars de la TV, bon boy. Et heureusement, moi, c'est un gars tellement intellectuel, mon bon qui parle. Moi, je n'ai pas fallait. Aïe, na fond, on a fallait. On s'est un bête boy, poum, avant mon 1000 étoiles, il va quand ça fallait dans la moto. Et ça n'a pas couple. Ça n'a pas audio, mon bala ko tanda ko tifana ndako mbala zui kiti ya bambi na TV on to lobela ngo so émission et comme ka fali et comme ka faire azobina asukula ne pété mbala ko tanda ko yoka sur ma peka abini trop alembi fali faire est-ce que bandeko likambo photo loba nous sommes là pour parler yom to tia ba commentaire na yo c'est ton problème moi je suis là pour parler au croisé nanga sika mon côté. Jamais de la vie. Dans la voiture, dans un métro, au moins dans sika mon côté. Au gratter voiture dans un billet au zoyo. Au kinga, tout ce qui a mis le coup papier. Tout ce qui a mis le coup. Faut te conseiller, bande qu'on a besoin de pas comprendre. Pasteur a un monopole mobile na yo. Mobile na zo moni loko pamba. Mobile na yo a comme il opa. Pasteur, mobile na pekisi yo pasteur. Abina lingité. Yo lobi niet kaka yé. Papa, déjà ce comme il a niveau wana. Tant on passe so ngai po nga bongo te bobo yé il se prend pour qui oui, je me prends pour Jean-Claude Osata Mbemba. Les vrais aïwa. Nga ton azangi na ça de l'essage dans la raté. On a dit ça ça m'a bien. To ya vous bon boule belé, to mo katan. Tando zeni sasa li tatabo moko muki sanga minyo so tromi li sanga moko tatabo moko eto ya kumbe bino mo boyebi je suis pas là pour parler politique bino ba passer beko bebisa surtout yo no zo talanga wana sala prière na yo ngapi na sambela ka bible na ko beta lo ba psoba o kufa parce que bino sambela mini balé bozo bebisa mabala batu surtout na Luanda pour que ça te na biso c'est pour là na Luanda bino ba passer à Luanda akimisa ba kina Luanda bino bokimisa bokena na pona nzala naza tande kwa Félix na benga na bi papa kanga no église nyo surtout amike Luanda pesa bien côté wana mais ma trop père moko boye l'autre de pays ne bosse un pays nyongo wana o église sala kate avant ça l'église il faut oser ba oser ba papier ba oser bloquer bele entre mi la tombe pom dans une vision bino balika bana basi parce que ba kana basi na poto na kisi to no va passer buzoba na influence pour vous so monika tamso pas di te ba combattant Célésino petit nangai Célésino te na combat ba combattant nion surtout na boki au Célésino parce que bilo bozo ça les a bien pour musicien kuna ina kisasa na solo ma peka solo ma pumbo ailleurs que son mwana bata 14 ans 15 ans à Zemisi et puis besoin sans pitié les gars qui n'a rien dans la tête alors la moindre de pétrole attention on habite dans Nazam Tambongo te famille n'a pas riche te mais toi tu as biloko et ça la même chose parce qu'il y a une influence dans ce monde il y a boss hein native veste boy si manongo ba ke ndenga native veste on sait que ça na bon ebele non jio no mela pa bikem to sombelinga itanso na pena enkate ndé mon pasteur ona pasteur tant koya boy Dieu a dit. Nous allons partir dans le verset 4, verset 12. Nous avons, là c'est le psaume Ésaïe 14, verset 12. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse. Ah mon Dieu, car il m'est revêtu le vêtement du salut. Dites Amen, dites Amen. Bébé Labino, botika ko bouma batou. Moto sa kufa ki na ye mazotala kala obomi couple na ye mwasi na ye oyo balingana ki na bolingo na nga solo yo ye na masolo na yo oyo oye nango otangi yango okete église théologique te oke nango bazo kufa na ba AVC oke nango fungoli ofungoli obaloli ozongi kotoyo osali boye oke na psaume oke na Josué obaluki otali parce que mona ke loko moko oza nango sepeli si
ndenge ni ye pasteur wana mobali no alobaki non alingi te parce que mobali no aza mobali ntango balalisaki ye babisaki ye na mpanzi no po yebaki ya kokontrole yo eza bongo ndenge toyebeli ba ekolo mosusu mwasi oza na mobali moko okobouge te mobali sala ndenge olingi suka na 6 ou 7 ça dépend ya bareligion biso baoyo nde moko alobenanga yo oko mokolo boye yo so omoninga yo olumba sola kake ntango soki ozala mwana mokelo kwanga defanga bakolongolanga ata 10 ans na yo bato bozolobaka okokani na nga te lelo tilobi kozala pete koko nabotaki yo o mokolo nabotaki yo oyebi age nanga eza bato bongo papi bapaster bazokomanipulaka paster ateyi mo moke boye ateyi mo moke boye mobali na yo apesi yo valeur tala basi bazotelengana basi bazotelengana moto aza te yo zi mobali na yo abika kokende église wana ndenge pa paster wana te peut-être oki basusu pa paster wana paster wana aza malamu te oboyi papi ken nga mpo na ngai mobali wana nayebi te ngai mpo na ngai libala esilaka bongo ntango na boyi boye mwasi paster azwi ye bake ovandi pa camarade na ye kuna so na Nanterre naloba so na défense bano ovanda na défense moi je dis les choses vraies bake ovanda epasi pa camarade na ye bavandi kuna titi nalandi mwana na ngai nabi oza na zemi songo na ndako mwasi aboyi aboyena boyena abengeni nga police babiso nakota na police bakenga na garde à vue batienga chaîne de boyi nana atindaki obengena nga police o pasteur papi ke na beta lisolo yango oyebi yango na 2017 ou 2016 nayebi so te batianga oh tu l'agresses nabi na komanda na ye awa mpona bondela ye tozonga na ndako. Voilà, tu as combien d'habitudes dans Souka? On te sort par papi Gen et ça va histoire vraie. Dans la vie yangai moko. Voilà, donc bah pasteur Oyo bazana Angola, na bateau misu bazana Angola, boy ba kebozo tia vraiment ba couple à bateau awa en cascade, s'il vous plaît. Donc on a biso Mireille Lokwa. En tout cas, to betelo c'était en tout cas tika biloko. Ba vidéo ezali on a besoin de vidéo moi si wana ezali on la sanzo tonaye vidéo ezali on linga ngwa pays ba bibena ba tindeli yo ezali ndeko na biso Mireille en tout cas c'est quoi ça to za on a poto ça bloc on a te mais yo okobi ko menacer moi si ya bato libala ki atika na banzi bato ba oki ba audio na yo yeba ki nyoso osala biso to ozana biso to ozana tout osala et puis tout ozana photo na yo ezali awa photo na vidéo na yo na vidéo yomoni vidéo na yo wana eza naza nango to na ngo sai waza nango okuta lobe ko to publier na yo abi publier donc vidéo na yo publier za vidéo na yo la vidéo na yo na la vidéo na la sorte alors bande ko bobenga Mireille Lokwa na 00244 95 85 32 981 numéro Azaru Bengaka pour Bebisa libala ya moninga sokoza moi si likangu il faut respecter quand même moi si waza ndako parce que mutana mtabimisa kimbongo lisolo pe na batongo pe na yebi nanga bango mais en tout cas ndeko Mireille Lokwa. En tout cas, photo non na ngwa et puis vidéo na telo yo kama moki. Moi o vidéo na vidéo Mireille Lokwa. Moni? Ma ouais. Yo moni. Na zelango. Alors, Mireille Lokwa soko za besoin comme un star. Biso to aider na biso. En tout cas, on va t'aider. Tu vas aider vite fait. Tu vas aider vraiment trop vite parce que yo za Igor Balox. Ah pardon, Igor Balox. Yo za besoin comme star. Comment on n'a pas cité? Ote kama bien. Très bien mais là au monde fallait qu'il vienne donc moi zengamambo ça mais zengamambo ça magité. Donc c'est-à-dire eza sonye belé na vidéo mutakalo eza sonye ko sakanate. Na ba tam so yolongolo ba kote mususu. Donc toko sala ngote mais
Nandenga bien. Tika, libala batu calme. Toko Minasuka. D'ici là, Tika Malam est resté connecté sur Tolo Bela Vie officiel. Merci beaucoup. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo. Aswela ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mbala Sandrine na Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko seko. Nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato, professeur. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris. Nies Maïteus na Paris. Nani alula yote oh. Germain Mampuya. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto banda seko seko. Nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele. Elembala le géant de Paris. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mosé Anta. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabani Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Et Doziola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokonzi oh. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokonzi oh. Jimé Chapa de Paris. Antonio de Mavakala. Lando Kunga de Jena. Spanion Dombassi. Géo Kisunga de Génie. Taziro Tazimambo.